La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mobali mususu wako aleka wako lega lisusu. Utali bosono, utali bosono. Félicitations Nasiana, félicitations, vraiment belle vie Kanzi. En tout cas, félicitations na famille Bota Mobimba, tozomona bana ya famille Bota ndenge bazobala. En tout cas, oa koboya ngo asali mukili na ye, tope oa koloba likambo mususu, en tout cas ozalaka ka motema mabe. Famille Bota tozomona Belvi Kanzi abalisa kaka azobalisa donc azobalisa makasi bana na ye nyonso o balekaka na famille Bota bazalaka bien éduqué nanu toyoka te pena mwana famille Bota o buzoba o bwe bazalaka toujours bien éduqué. Alors félicitations na Siana bali mobali na ye kaka ndenge bozomona wana ezalaki mariage na ye. En tout cas bomoni famille Bota nyonso bazalaki wana babimaki kitoko makasi. Siana ye yo pona ba o bayebi ete Siana ajuaka epa ya mama Belvi Kanzi ajuaka mwana mora mutu pasi bwedo ya pesa ka batu mutu pasi na scène ajuaka vraiment ming bataka ye na grâce zolo ming bataka ye mwana ya mama étoile donc ajuaka kitoko Siana pena ajuaka bien mutu mwa ko contredire bisote ajuaka vraiment kitoko. Alors ka ande mabala zo tomboka na famille Bota ndenge nzamba zo visitara bango na mabala tolali tolamuki tomoni pièce Siana yeyo abali. Bandeko boye na polémique bongo fete yango bata théâtre bazate kaka famille Bota kaka boye yango na bomoni Xile Botelwa TV aye penza po a expliquer beaucoup plus likambo yango na ye pena po na expliquer non likambo yango pourquoi bomoni ba comédien nyonso te yango nde na ye ko expliquer awa. Alors na pesi bino mbote sika non so bozali ka ndenga na lobaka nga mbote na kombo na Yesu yango penza e dépendra na ero kolanda biso dona ero kolanda Xile Botelwa TV yondo koyebo kozwa bonjour topé okozwa bonsoir. Alors bandeko nanga abonnez-vous, commentez, likez, partagez partout au bozali, bo s'abonner en tout cas bo partager partout, même biso na Facebook kende ko partager, kende na Messenger partager, kende na WhatsApp partager. Donc meke un peu ko partager partout et pas nyonso oyo vidéo oyo ekokomela bandeko baye balikambo nini leki na libala ya comédienne na biso Siana.
banda onanga libala ezalaka facile te po mobala tia ope kabala yo eza pe facile te po na pe kokoya pe na mobala malamu eza pe liseki te. Alors ndeko na biso sana bomoni mobali na ye wana mobali kitoko beauté vraiment donc bogar ka nde balobaka bomoni mobali na ye wana donc na famille bota bango nyonso bazokoma ka na ba alliance na misapi famille bota bango nyonso tomoni ba Sylvie Seka babali kaka na kati ya famille bota tomoni ba Naomi Lufwakenda babali kaka donc famille bota ebalisi ebele donc bango nyonso bazokota na ba lopete na musapi bientôt tozomona pe libala ya Maria ye wana mopanzi bientôt pe tozomona libala na ye donc bientôt tozomona ba mabala ebele tomona ki pe Amina abalaki pe kaka na famille bota. Alors Bellevue Kandi félicitations vraiment ba conseil ezomona na ke opesaka bana ba conseil ya malamu et non oya kaka kopesaka bana ba conseil moko matalana lokwa ba misuto mona ka mais oya ka vraiment kopesa bana na yo ba conseil ya malamu et mona naka vraiment. Te komona pe koto Davina pa poster na internet na Facebook a poster koza na grande sœur a malamu lokola Bellevue Kandi aza o asutena ka bango na ba conseil aza o asalela ka bango a sutena ka bango malamu na ba conseil donc makambo oyo komaki ezaki vraiment profond donc ezaki vraiment makambo moko oyo eza vraiment très profond ce qui Bellevue Kandi amoni yango akoyoka penza motema na ye na kimia karande bozomona siana ye wana mobali na ye bazosala mwa ba pas de danse boyebi ka siana ngo ndenga azalaka pe muta bolingo awalikambo boyebi ndenga azaka mutu abolingo na ndenga jouaka ba role na ye mwana abangaka makambo te nzambe boyebi kande bozomona fete ezaki vraiment kitoko décoration ça va bango nyonso balataki kitoko fete bongaka nde boye batu bana bango ebele te mais fete bongaka qualité ata batu baze ebele te mais qualité nde odo bomona madame Amina ye pa utaki kobala donc madame fete bongaka te eza batu ebele musique bomona Aishu Aida changer mbala moko Aida etikali pe yo bala en tout cas tozozela pe Aida koto pe Maria pe bientôt tozozela pe ye donc eza kaka bongo libala ezalaka nango bongo ezalaka nango na presete nzambe soka alobaki ke mokolo na yo koki obala okobala na yo donc chaque chose a son temps quand nde balobaka chaque chose a son temps na bango pe ezali nango. Alors bandeko nanga pourquoi ba comédie ebele bayete yango tolingi tolobela awa bomoni siana ndenga azabwe ajoua na ye ba place ebele te donc ajoua na ye vraiment ba place ebele te ke aye awa jouer ake ajoua na ye ba place ebele te. Alors siana aza na ye pe te ke batebele baye ke lelo ndenga azabwe po lelo ndenga azabwe so tolobi ke mutu kwa Aida lelo soka bali to mona bato socks na mariage to mona bato tout na fête wana pourquoi Aida aza vraiment reconnu Aida ana bato ebele mais siana penza azalaka na ye na bato ebele te azalaka na ye vraiment na population ebele makasi te ana ye pena na bato ebele makasi te et puis comme alingaki asala likambo na ye libala na ye eleka classe eleka propre so bo remarqué bomona même baomarka bongo baza te bomona ainvitaki na ye pena baya mibali te alingaki na ye kabakende kosepela bango na bango basi na basi nde bomoni bango nyonso bazalaki wana koto bomoni Sylvie Seka madame bomoni koto Davina apa madame Kenny pe kalata kokoma madame Vonette pe kalata kokoma madame wana kuna bazobomba wana kuna Geti pe kalata kokoma na ye madame banango bango nyonso baza na comportement ya malamu ya bango ya malamu emona na kata ndenge soki bazo jouer théâtre na bango bomoni ba mikolo na biso théâtre na biso bata théâtre kala bala teti lelo pourquoi ba jouer na bango façon babanda ko jouer na scène ezaka pe kitoko te elateli mabe comportement mabe bapesa bango kombo déjà ba artiste comédienne bandumba bazalaka pe bapesi bango kombo bandumba me bakombo na bango pe lataka bango na nzoto
bapesa bango ka kombo na maseki te babenga bango bandumba me bazalaka pe bongo omona bakombo elataka bango na nzoto yango bomoni ba artiste comédienne ebele babala te batikala bongo ya kala wana batikala bongo pourquoi bamemaka pena vi na bango na ndenga désordre na sera kala bamemaka vi na bango penza na babulu yeke na sera kala yango bomona ebele batikala na bango bongo ebele babala na bango te batikala vraiment bongo pourquoi tango tango esengelaki bamema vi na bango na série po bazoma bala bango basalaki baventure bamema vi na série te alors tala ndenge esukela bango lelo so toke na bavieille gabi so tobito zongisa vieille gabi sima tozwa pena montre tozongisa sima ya gabi olingo tambusa vi na ndenga tambusaka liboso te so tobito tozwa pena montre tozongisa vi sima mama Teresa olingo tambusa vi na ndenga tambusaka liboso te tozwa penza montre tozongisa sima ataka mama top olingo tambula ndenga tambulaka liboso te ozomona ba mama na biso ya théâtre kala batambulaka vraiment na bandenge moko oyo elongo bana kite yango bomoni lelo basere tuvana bango bongo mama Teresa kufela mobali kala na aja mukie mais asepelaka tambusa ba vi na ndenge atambusaka lelo tomoni le anda yazwaki chance nzamba pesi mobali na age nini o nzamba pesi mobali donc ezakaka soko osela nzambe na solo libale za kanona retarte libale ko kutu ata na 60 ans ata na 62 ans ezakaka tambula salela nzambe na solo nzamba opesa mobala malonga ya age na yo na ngonga na yo lelo famille bota nyonso bozomona kalate ekoma na nka ya ba marié kalate ekoma ka na bishibino ba rôle Bellevue apesaka bango tellement bazalaka pe kitoko en tout cas na mona muta mabete kuna bango nyonso baza vraiment kitoko ba vrai chéri ezoko accompagner bango na ba rôle bazo pesa bango omona mutaza kitoko a jouer na français ezotia moi poids azuma rôle mo ya bien tonalité do tonalité azolo belozo mona pena ke mutazolo ba tonalité bien impression na e très kitoko makambo nyonso OK makambo do yomoko omona ozata na commentaire rebele o baksa te ozata na commentaire rebele o baksa te alomona ba mbal bakoka ate na bala moi soasa pena moi sa venir na bala o aza pena bwe na bala o aza pena bwe ndebo omona bazo bala bana moko malamu bazo motema malamu ya mama la bango Bellevue Kanzi bozomona bablo no sezo leka oyo en tout cas fête yango eleka kitoko donc otala ka binyo monde bozotala bo moi déjà fête za ki classe kaka nde bozotala na video bino moko bozomona déjà que fête oyo za ki classe fête oyo ezalaki qualité tomona ki ba mama top bazalaki tomona ki ba Marina laba ye moko koto Bellevue la patrona do bazalaki e bedo presque famille bota nyonso bazalaki presque famille bota nyonso donc tolongoli ka mama Leanda po azana minitio na poto donc à part car Leanda mais famille bota nyonso bazalaki wana tomoni ba Vonette tomoni ba Kenny tomoni ba Davina donc mutu nyonso donc bana ya motema okapena bana ya motema bana ntima ya mama biso Bellevue Kanzi bango nyonso bazalaki présent ba honoraki vraiment siana ba binisi elongo donc ba honorer kitoko yambo mona nga loba na bino toujours vraie famille ezala bato bakutana chaque jour bomoni bango nde bazana bakutana ka chaque jour tournage leka presque chaque jour alors bazokutana bandeko na bango presque chaque jour bazokutana bandeko na bango théâtre chaque jour koleka kutu bandeko na bango biologique koleka ba famille na bango biologique yango bomona bata théâtre bazaka na bolingo balingana makasi ba o balingana rapenya na ndenga motema solo bazaka na bolingo makasi leti na famille bota bomona bazalaka na bolingo makasi pourquoi parce que bakutanaka vraiment donc ba jour nyonso bango bakutanaka merci beaucoup na bolingo obolakisi epa ya siana en tout cas boye bino nyonso epa na feta siana boye bino nyonso et l'équipe qui tourne makasi na ebité na moni ma étoilité na moni ma étoilité na ebité ce qui a été pourquoi na moni été alors eza nango pe na fête pe mutu nyonso pe ayaka na été o pe tozana on était pas coutumier religieux koya peut-être batu musu obomoni bango awate bomona bango na religieux
mais aboyaki na ye koyembayemba banzembo ke bando yembayemba na obala boye ayembaki na ye te agardaki onka mpo na ye moko ayebi ke jour boye akobala alors agardaki yango mpo na ye moko. Félicitations, vraiment félicitations Nasiana, félicitations oyokisi ba parents na osoni te ebela bana ba fille lokola bino be bazoyokisa ba parents soni ebela ba jeune fille lokola bino be bazomema ba vie na bango pressé kaka ke kozazemi akotandaka libala mais yo pena nzamba seli yo grâce ya komema mobile na famille aya ko honorer yo devant tout le monde même devant ba collègue na yo. En tout cas eza vraiment likambo moko ya malamu. Nzamba lola abatela, nzamba lola apesa bino makoki, nzamba lola a soutenir bino po biso toya kaka tolobi mais muta ko soutenir bino 100% eza nzambe na lola. Alors nzamba lola a soutenir bino 100%, nzamba lola vraiment azala penza elongo na bino. Merci beaucoup. Wananga na bino na yela ki bino kaka nini feti obota ndenge leki na yela ki bino ka milulu o ya somo na yela bino ka botala milulu ndenge eleki. Alors moma nanga ekoki na tika bino na yaki penza na obaki na kovanda kimia te sanke na yela bino ba image na lobaki na kovanda pe kimia te sanke na ya ko remercier Bellevue Kanzi la patrona parce que yazo sala na bana oyo eza vraiment likambo moko yali sekite tango Davina zo ya internet azo témoigner conseil ya maman Bellevue Kanzi, donc c'est-à-dire apesa ka bango conseil ya ebele ateyaka bango ndenini ya kozala ateyaka bango ndenini ya kovanda yango bomoni ye vraiment apesaka bango conseil na ndenga makasi na ndenge moko ya makasi nde bomoni mingi bazozwa libala. Nzamba lola apambola bino, nzamba lola apambola bino. Ceux qui yesu azongi te ngana bino tokutani à la prochaine occasion. S'il vous plaît bandeko nanga kande na lobby, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nzamba lola kupambola yo. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez partout. Nzamba lola ako pambola yo. Wala ngana bino tokutani soki yesu azongi te. Tielanga j'aime bien, tia commentaire bien pour na muninga. Balobi muninga soka bali sepela, muninga longi seliba sepela pour li balezelo kwali sekite. Muninga bali mobala motema na ye, mobala gwa motema na ye sepela. Boyebi bilambo siana lati soka sobiango combien, boyebi soka sobiango combien, ale bongo ka ko sepela poto soutenir bangonde toko boya. En tout cas sepela na mariage ya muninga, boyebi muninga bali ko baleza facilité. Muninga bali sepela na mariage na ye nzamba lola ako pambola bino. Wananga na bino to kutani bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.